toi, premièrement, dans le secteur, lui, là, à toi, ce qu'on a, dans le quartier, toi, dans la gare. Mais place où tu es télémi, et ça, dans le camp, Mantiangi, place, bakoko na biso apesa tokomi kozanga biloko ebele koteka na biso ekomi ya pasi baclient vraiment baokota te en tout cas toza na pasi vraiment ya koteka sipo mosala eza kamini eza me biso na yango akotyela biso biloko wana eza te nano yango asombeli moto apeso eza ta nde tomona mpe baya misusu bazwa mota bacontrat ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki ebandeli me sikoyo nde ntango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po ya koloba eza te mingi ya koloba eza te. Oui, les téléspectateurs et téléspectatrices, on a vraiment car on a un masolon quoi. C'est déjà quitté Kingakati. Maintenant, tous vraiment dans ma belle à lui là, le quartier lui landé Yangoyo. Et bon, on a pu un système la biso tous découvrir toujours podcast où est tika la kasimate et naza vraiment ngamoté hein. Naza ngamoté tous vraiment na guide à ma kasi ou aza on a mieux placé ya ko expliquer biso et siko tozali amekana vraiment ko bête la biso lignoko. Donc ko tete la biso pena lignoko na ndenge osakana te. Mbote papa. Mbote maman. Comment nani papa? Kombo na nga Jansi Miesi me bato babenga nga Nzambe DJ. Oui papa Nzambe balobi susu DJ en tout cas makambo eza minena wa. Mais quand kotalisa biso na siko tozali ezali wapi? Ah, en place boza to ana premièrement na secteur à lui là à toi ce qu'on a na quartier toi na gare. Mais place où tu telemi eza na camp Mantiangi place bakoko na biso apesa mundele monsieur Mousson ando sala batasi basana mbele awa. Place tout le monde oyo j'espère que la caméra ozwango na camp oyo eza boye. Donc monsieur Mousson ne mutu azalaka comme chef d'entreprise asala concession oyo. Donc eza biloko etikala ba archive ya kala etikala donc toyebi na lui la place bando sala batasi basana mbele na ndepe kaka mundela ngo akenda monsieur Mousson pe adaya entreprise ekufa. Yeah. Oui, entreprise ekufa est-ce que ezala peut-être mwana ne moko boye te atika na mo poste moto de. Bon monsieur Mousson awa azalaki mundele ma travaillaki pe na monsieur Mantiangi oyo etikala kombo ya concession oyo. Mais retour à monsieur Mousson na poto akenda pour na kozwa soins médicaux. Bon ninga akenda pe bonga zonga lisusu te. Monsieur Mantiangi oyo atikala comme propriétaire ya concession ya chantier oyo ezali comme no travailler batasi na uti oloba. Bon yebe neti aki okota négligence départ na ye bana bakoma neti kaka ya olela famille mundele zonga lisusu te na ndenge pe concession etikala boye yango moni ezalaki salite boye partout ozomona oyo ezali mpenza propre mais banda kaka compagnie ekufa ti pe ekoma boye. J'espère oyo tomona mosika kuna eza nde gare pourra ya train wana eleki maison de la gare yango wana eza pembeni na camp Mantiangi. Yeah, c'est ça. Est-ce que insécurité pesa la koto? Oui, insécurité pas tellement mais insécurité ezali mais trop na makadam place to witi kuna ezala nde trop na makadam. Mso accident nezaka ba paysan ya kozwa biloko bongo maintenant kuluna wote agressif même makasi ezala te mais insécurité ezali po mboka eza munene toza non électrifié mboka ya na courant te mais eza secteur moya munene oyo ba député ba honorable ya makasi bauti na mboka oyo nakotanga kombo ba honorable Diom Ndongala tolonga pe toketi kuna place oyo résidence familiale na bango ezali donc yango wana donc insécurité eza po mboka eza non électrifié yango moni mulili talaka yo mo. Est-ce que siko ezaka penza négligé te? Esiko ezala négligé mais comment eza négligé mais totikala nango kaka place oyo ezala place bando osala totikala kaka bongo etikala biso na ba référence a place oyo bando osala batasi soki bazwa biso bilili na ngambo sable pembe yango wana yango nde mutu esengaka fo baotia ezini awa po amonaka sable pembe eza wana na ngambo ya rai donc esenga nde ezini ezala approche awa banda bakenda yango mpe etikalaka boye na cheve donc compagnie d'ailleurs. Mutu moko azwa ta idée te ya kotonga yango oleki etika na cheve comme ça mutu moko azwa ta idée wana te.
Bon, bato bayaka bazwaka baide po lule eza ebimisa bakonzi ebele oyo basala na gouvernement ti jusqu'à nos jours bazali. Mais mpona loba mpenza azala droit chemin eza lokola bapesa mboka oyo mokongo, bapesa mboka oyo mokongo mpo honorable Jean Claude Vwemba babima awa mboka na bango eza kaka na ngambo oyo na bamboka ya kati boye baza bahonorable na biso awa mpe na miniti oyo tozozela bango baoya me bazanga makambo bayebisa biso. Donc eza banotable ebele mais initiative ezalaka te kaka ke baya kozongisa ata compagnie oyo ezalaka kala mpo elongola mpe bana mboka na chômage so boyasi na entreprise na kati ya mabele omoi te kaka bazwa mpe baouvrier na kati ya mabele ata bajournalier. Oui, soki namoni yango vraiment bien parce que nde bukana boye bana mpe bayaka kosakana place wana to te. Nde ebukana bongo bana baya kosakana oyebi bana mike ata moni moto alingaka asimba na se na biso wana toza na mai ya monene eza wana babengaka yango mai de la gare. Donc mais suksi nango eza nseku na babenga yango mai de la gare bazala so bauti kuna kosokola mo mpe baya baje ya kokota kuna bon donc obangabanga mpe mais le roi eza bien construit ekoma nango mpe kaka ke baya mpe bavandi wana. C'est possible ete okóma na biso na mai eza mo mosika te eza kaka ba 5 km. problème te tokokóma. Oui, bozalaka toujours branché hein. Oui, tozaka toujours continuité na biso ya découverte ah peut-être tozali na mabele balobi mabele oyo toza na yango ya lwila donc makambo nde makambo et tozaka toujours na continuité. On se retrouve après. Mais sikoyo nde tango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika towuti nini te tomoni na nyonso tosali mekoli forever grateful I'm counting my blessing by when I begin kozele. Et voilà apena tokomi déjà na mai yango ya seko awa donc ye moko aza wana apesela makambo et papa maloba eza na ngambu na yo sikoyo mai yango vraiment ndenge eza boye suksi oyo euta na wapi? Mai oyo mai ya seko suksi nango euta na village Kiboya mboka moko boleki kuna eza na antenne apres eye eleki na suksi ya kiyasi mpe eyokoma awa na lwila balobi yango kala mai de la gare mais nkombo nango mpenza eza nseko aleki mpe bakekoya ntina lukaya nde moto emema ekenda ntina bafleve. Donc lukaya wana ekei tu na nseko akei akepesa lukaya nde moto akendaka kopesa ntina fleve. Donc eza mai mwa boye eza monene place mosusu ekende koma mpe vaste. Est-ce que na mai oyo inconvénient eza makasi? Bon inconvénient par rapport à barisque nde tomona naomona bana bazosakana donc eza nango mozindo te quoi. eza mozindo baparti mosusu mpo ebebi ezalaki mai moko ya monene donc baya miki banosokola kote oyo à l'époque bamikolo ezalaki kote na bango mais bato bazala su te baoya kala balongwa de génération de génération lelo ekoma nango mai ya baya mike bakoma kosokola bilamba mais ezalaki mai oyo osunga makasi nyonso moi ndenge eza makasi boyeboya mpenza awa ezalaki propre makasi mais bariske eza kaka yoyebi eza mai eza na kati ya zamba moto mosusu mpe pare akokoma mpe ti kuna na konange akonyata mpe eloko mais riske neti kaka ke bosokola moto akufi te. Donc risque nanu ekóma te mpo nazomona awa nage ya makasi bana wana donc soki bamesana na bango to ndeni kote mpe bangala boye bazalaka ti mokongo mongala moko bazobeta ete bena degre moko boye ya fo bamesana deja mpo babotama pembeni na mai bayaka wana taka nde bao baza na baya mike baya deja kosokola soki bakóma na age ya ba 12 ans 13 ans moni. donc bana mike seki mosusu bazokóma na bango libande to bazokɔta na kati mpo ngai nazomona mai wana tuka danger ngai nazomonela kuna nayebi te nanu mike na otalisa biso nanu eza pla niveau par niveau nde nalobaki ti mais mosusu omona aza mokuse ma asine ti kuna seki ayebi ndenge nini pratique nini ayeba kosala mpo ase pratike mposo komi na mozindo moye otelema eza te mposo ya mokuse fo odendaka donc opike misapi na yo na sous-sol mabele sikoyo ezongiso likolo ya oza siko force babras mpo ozala toujours en ange mais eza mozindo kosokola nango eza kaka na journée to na butu mpe kosokola na o kosokola nango eyeki mpe te eza place oyo tozali bato awuta ya bilanga bayaka eza route principale mpe ya bato awuta ya bilanga balekaka bamoto mosusu ata mosusu kuna asokolaki te akomi afa kitsa charge soit akati yango kote oyo akoti na mai ya sokoli
si ça tombe qui a maté bilanga 19h 20h 21h le roi zamona mabele le moyo ko bang ça a été pendant mon déjà depuis l'enfance tia kolibongo donc aïb déjà mayo bien donc ta quand même sur 22h attends pour ça sokola tu vas pas prendre besoin na ba koli kuna ce qui ba et ça tombe qui ba yana pendant la nuit attends pour ça sokola a opposé koli mupandi a sokoli pendant la journée ba sokola te pour ba mkim bazo sokola ya donc qui pas pendant âge R au sokolaté est-ce que ma bébé le ka ate bon ma bébé le baka ki ba jeune amoureux et moi to kutana kuna mai wana nsiku de kombe le kwa ba retrouvaille mo boy ya ba jeune amoureux to kutana nsiku hapo waibika kinanda kuna bonga ki mai ayepa ibika to kutana mai ya ma bébé nza ya olekate msu par rapport ka ki kuna bakanga mwana mo boy bakina paki pona na mai wana nsiku to ba bomaki non et salamati ezaka sokola ya komela ezati ye waza pona sokola mais source ne peut soit komela examen nga likolo donc eza loin eza moins loin oui moi okoma kuna ezate moi okoma kuna ezate mbala simande to okoma na mai wana bomona ndi eza est-ce que koto bisa pina ba référence eza plus profond eza intéressant tondo ba référence oui eza reconnu koto bon koto penza ba référence eza reconnu penza ezate apaka na de la gare kuna apaka na de la gare apaka référence à de la gare et pas chef de gare kuna référence mususu penza ezate ne surtout ezaka na parking na mission catholique kuna place to ki hôtel et surtout revisiter pour apaka ça ezate. Oui, merci. On a vraiment toujours continué kaka na domaine biso otoza na yango. On continue toujours ah peut-être que si ça toujours poussana toujours comme vraiment na de la gare on a vraiment pour toyer bakaka na domaine otoza na yango ya découverte au podcast et là la simate et il y aura toujours na mamba kitoko donc il y a toujours na surprise. On a peut-être toujours continuer toujours continuer bozala wana kaka branché nebi ke bozali boza vraiment la bandako pour na kolande mission Oyo et la rabino toujours makambo ya kitoko. Là on se retrouve après. Ninga kolobezati otemezate moi misale monani ninga kolobezati uti musika esasal to komi ninga kolobezati ya kolobezati ninga kolobezati ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika to wuti nini te to moni na nyoso to sali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing by way do I begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bande bisito benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekilaka ngai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma koyebisa ngai liwa ya sondima mpe mpo nga nazwa bomo ya seko elekilaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo obimisa nga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makambo nakoma komona kokamwa ebandeli mpe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga. Oui, voilà, on est ici quand tu vraiment quitter. Oui, Zali, ici qu'on pesa, mais c'est Mandjangi à Tonga, atika vraiment archive, quel que soit à Koufa, puis à son nom, atika ni archive vraiment à Makasi, et ici qu'on pesa, et pesa melinga, toza vraiment na entrée au babengi lycée Lula. Ne to kokota to koye ba entrée lycée Lula, ezanini. Est-ce que internet zali to penini wana vraiment kaka na système na biso ya découverte bongo wana bozala kaka bozali bokozala kaka na ya biso podcast nazali longo baninga moko te tozali vraiment na guide makasi wazali pembe na ngai yende mutu akotambwisa biso jusqu'à ce que to koma vraiment na destination na biso. On se retrouve après. Matoye yoki miso emoni ninga kolobezati otemezate moi misale monani ninga kolobezati touti musika esasal to komi ninga kolobezati ya kolobezati ninga kolobezati ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo ndetango na biso
lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia ko. Oui, voilà, avant de commis sur le terrain, de commis na quartier Babengi, quartier Diomi, et tout ça vraiment, et l'on va dire guide à ma casse, il m'a mieux placé à expliquer nos bis aussi que tous ali. Merci. Ah, toza na collège Diomi, toza na école lycée lui là. Toza awa pona toza ba grand école awa lycée yango yo, collège yango eza kuna. Ah, place on a ebisa bino kaki lopango oyo Diomi abotamela. Ya, toza na deux grands écoles minene awa. Mais ça non, le roi cité ça non électrifié, raison pour laquelle au moins que même aux environs comme au Béba, bah salité au cas là, et ça l'a raté. Yeah. Oui, avant de mon école, est-ce que l'État vraiment a occasion en tout comme si qu'ils allaient comme scolaire retourner des universités privées. Té, oh ça pensa, eza une convention, école conventionnelle catholique. Et internet monene depuis de la ministre au tebeli ba bimel en école au lycée lui là. Et école monene depuis. Mais ce mon économie bo c'est que ba continuer biso nde baza liboso. Bah il va se reprendre ma propriété pour kala en époque ba maman so abotamaki école so ah donc internet pendant qui propre ma casse même aux environs. Mais le bana ba continuer ba za souté ba o ba comment ko ya balandela ngo masu pas tellement suivi nango. Il y a raison pour laquelle on côté comme salité si pour monio pas surface école comme salité mais les écoles monene pour vraiment benza bateau bentelo. Yeah. Oui, na carte nango eza nango pena na bien placement, Ils ont bien placement, ils ont une école primaire, ils ont une école secondaire, na carte on et humanité. Yeah. Oui, balobi a ça la 100%, est-ce que balandela nango tout près? Oui, balandela ngo moi tout près pour parmi 5 écoles ils ont lui là awa. Oh, ils ont la première école, oh ils ont la formation. En plus ils ont un centre. Ah, on a carte awa. Donc parmi école ils ont la carte oh ils ont ma case. Oh le bagage de l'autre mission te refa. Pour ça va lycée. Pour lycée tout ils ont ça la école bien. Ils ont une bonne formation. Yeah, donc ils ont école moi ils ont conventionnel catholique, ils ont non privé. Yeah. Oui, bah difficulté nous a profond vraiment na carte na wisi. Ba difficulté eza ebele bana batanga na ba condition mo ya bien te mai eza pasi donc courant eza pasi msumo ba bilo musu appareil technique mais ya eza te pour nini école moka eza non électrifié ya ba condition penza ya bongo na ebite musu ezali autour na ba maman na moni ba telemiana bana posa ba lo. Non, question est-ce que bah donc frais Minerva ils a plus élevé ou soit comment? Bon, quota frais frais scolaires eza penza gratuit ne chef de l'état loba koto pe ba respecter yango. Mais makambo e rendre biso ne difficile nde ba compte o bakomi otsa ekomi nde opese makasi omona papa sali mwana rentré ndenge pasi mais école bati su ba juger po atsa compte a compte wana e pese surtout biso koto mama baza ba cultivateur donc baza ba non salarié et rendre un peu difficile pour na ba compte wana ba atsa. Yeah. Merci wana vraiment to posa une peu pembe na mama to moni pe mama ye wana mekana ko talisa biso makambo ndenge ezali mbote mama. Bote mama. Kombo nani? Kombo na mama ni. Oui mama ni meka ko talisa biso na awa na Diomi awa difficulté ni vous plus profond na kata iska. En tout cas na niveau ya école na biso eza école biso to tangeli bana na biso pe bazotanga eza école mo kitoko donc il y a bien ba formation ya bien mais difficulté za nini bana bazo souffrir non na ba interne pour na mai bana bazo kita source tozangi courant tozangi ba pompe na kati ezate. Oui, est-ce que l'état pas landela rango? En tout cas l'état zolanda pour na kofuta ba enseignant mais pour na suivi niveau ba école to mona ngote. Oui, pourquoi? Bon toyebi te lelo oyo tozomona ke bekolo eza niti na bamboka awa eza kaka donc toza bato ya mboka oyo eza na bakini tomona basuivi ya bien me na mboka awa tomona ke gratuité ya biloko eyaka mituka ye babiloko ya bana klasi korenforce banini ya batravail manuel tomona yango su te. Oui, le quoi courant eza te moins utiliser comme lumière. Bon mpona kozanga courant tokoma koutilize kaka bapano donc pano kaka yango nde batorche yango nde na ba bougie kutu to comment osalela ngo pona kosunga bana. Na ba bougie? Oui. Alors groupe wana lelo oyo botie essence. Bongo lobi soki ezangi. C'est que bokoma ba mandia bosenga bana mbongo ebele. Oui, mais insécurité côté ezate. Insécurité ça parce que bana
kozanga misala mwana 6 classe azwi mwa diplôme d'état vi ke avant na ndako misala eza te ekoma lobi lo akoti na groupe akununa tozomona bana mpenza lobi ya bana na biso kimi eza te donc esengaka mwa misala mike mike bana mpe batelema na bacoin heureusement ke basungi biso na bachinois mpo na bamoto à part ça tozosouffrir mpo na bana. Alors mai mpona kotoka je sais pas. Mai mpenza ezonyokola biso bana bazobela mingi okoyoka chaque fois na bahôpital typhoïde donc suivi mpenza ya mai ya basource na biso suivi eza te donc tozosouffrir mpo na mai Boitizaka bakisi te? toitizaka kisi te Pourquoi? me toza nango te toza na mboka toza sous développé bazosunga biso te na bato ya développement Bopito mpe ya bien eza bopito ezali mais vi ke toza na mboka yango na reprendre ke docteur asisi na niveau ya kini aza na ye balicencie abimi ne doctorat aza docteur ya niveau ya kini batinde na mboka mpo ayawa seke mpo zwaka docteur ya mboka alinga kozonga awa te de tosouffrir na bahôpital badocteur baza mokie mpo docteur babiki ezonga na Congo central mpo okende kosunga bango azomona Congo central neti azongi na nsima. Oui, bon baka urgent baka mosusu esingaka donc urgentement donc bosalaka ndenge nini par rapport à baka urgent? Na niveau ya lui là soki ka moko très urgent tokenda mingi so na bataki santu na Saint-Luc mais tozangi mpe neti ambulance ezalaka te totia ka mosusu ya pasi na niveau ya moto baketika na niveau ya Saint-Luc. Mituka kote ezango ça va? Mituka eza nango mais mituka oyo eza ke na niveau ya dispensaire oyo ezalaka babengaka neti ambulance mpo esunga yo soki ezangi okobimisa mpe ka moko boya malade botie na balabala mutuka ezwa bino eza te na vi kozela bongo bongo ntan ezoleka motu mpe akufi. Merci. Alors, est-ce que l'église côté ezali maman, c'est l'église côté en tout cas, c'est bien. Bon, l'église eza bien en tout cas, très très bien. Tozosambela makambo to eleka kitoko na niveau église en tout cas très bien. Toi na difficulté moko église te. Oui, merci mot de la fin na kotika na bandeko nyonso bazolanda na musika. Na CP na bandeko balanda biso, tozosenga développement na kati ya lui là, toza na secteur ya lui là, donc tozosenga développement. En tout cas, to na remercier na bandeko to uti komona awa eza première fois moko mwa malwa moko to lobi yango po baninga musu ba mona ngo chef de l'état pa mona ngo to sepeli makasi en tout cas bozonga mbala sima tozala ensemble na bino eza développement pe na ngamba bana biso o ba mona te lelo akomona ke mama na nga aloba quelque part na keti mona sur na TV ezalika mo boye o bana pe bakosepa nango to sepeli makasi koye na bino ezaki na maboko ya Nzambe pe kozonga eza toujours na maboko na ye. Ndina remercier. Oui, merci beaucoup maman, au revoir. Oui, voilà vraiment bandeko bazo déclarer awa na lui là balobi courant vraiment ezali pasi pe ma eza pasi donc social eza vraiment mobulu awa na lui là. Wana vraiment tozaka toujours na continuité na biso oyo tozali na yango sur découverte. Là on se retrouve juste après les images. For the life I'm living, the coming is like I'm watching a movie. Soki nakanisi bolamu na yo elekilaka ngai osali ya kokama oduwa give in exchange koma koyebisa ngai liwa ya sondima mpe mpo nga nazwa bomo ya seko elekilaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo obimisa nga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makambo nakoma komona kokamwa ebandeli mpe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo opesanga ofeli Nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motima. Oui, tozaka toujours na continuité na biso o toza na yango sur découverte. Oui, tomoni pe awa na ebite papa guide meka na kotalisa biso toza wapi. Awa tozaka toujours ni lobaki na ngambo na secteur mais na école oyo ya collège Diomi. Collège Diomi toyaki na lycée lui là chez les filles. Le lycée lui ezaki pour les filles, bato yango chez les filles. Awa collège Diomi balobi yango chez les garçons pour zaka ba mbali bando tanga. Oui, collège Diomi eza papa to pour moi. Collège Diomi oyo eza ya papa Diomi Gaston pe à son âme papa kufa biso to mona été mutatonga ngonde papa Diomi Gaston mutatonga collège oyo asala ngo lokola donc ya école primaire pona mboka na ye ya lui là na kati secteur na ye azalaki. Wana ezaki na nini? Bon école esalami na koza penza na idée te mais na yebi kim dasala ngo papa Diomi Gaston mais idée penza kozala te zaka kala à l'époque Saint-Pierre. J'allais Saint-Pierre papa Diomi Gaston aye
ayo réhabilité yango ayo tonga babatima mosusu ale ekoyemba moko diomi 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 mpo ye mutu atikela biso nde soki ye te papa me nayebi te soki lelo ya mosusu bavie ya génération biso ebima botenge esuka ndeni mpo bana oyo aboti ya mosusu batravaillaka jusqu'à nos jours basali eloko te j'espère place oyo toza en époque nde toyoka masolo ezalaka place moko soki oye propre calme banzete oyo mpenza ezalaki ebele mpenza paysage banaka départ ya papa diomi gaston oyo to batikala nsima oyo badescenda na ye oyo banani awa eloko te soki lelo mpe toloba makambo ya courant tokata courant na lwila oyo mpo balobaka ke eza mboka diomi eza mboka diomi eza mboka diomi bapoliticien ebele bolela bango babakaki bino boza na grand ngolo na bino ti diomi ndongala po toyebi kaka ke eugène diomi ndongala aza mwana ya lwila abotami awa akoli awa asali baekole primaire ni awa université wana koyi makambo nde ya kinti bapoto me aza mutolo na ye a ressortissant ya lwila village soki lelo tozanga courant badepute olobakaki me boza na grand ngolo na bino diomi en époque na gouvernement kabila azalaka ministre des mines atravaille na baposte moko boeclé kabila akei bon nayebi kaka ke aza wana kaka atravaille ti lelo aza chef ya dc me ti lelo ta lula nde ekoma boye oyo tu omoi même concession wana oyo résidence wana eza ya papa diomi non pour mwana na ye maître Guy diomi o mama odeti o mama gode o monsieur diomi ndongala jeune non eza baœuvre ya papa na bango. Oui, disons, atiki mpe bana combien? Bon, atiki mwana bana ebele atiki bana ebele bana mpenza ebele mais mwana oyo biso bana lwila mpenza oyo bazala na mémoire na biso ezalaka dio maître Guy diomi pardon diomi ndongala jeune mpo ye nde aza mwana ya lwila bana ya papa diomi mosusu oyo abota na mwasi mosusu soti mwasi ya liboso so ya mibale maman na bango azalaki baressortissant awa te mais quand je suis en train de parler de monsieur diomi eugène ndongala mpo aza mwana lwila maman aza mwana lwila ya na libongo nde donc mwana ye bama effectif ya nombre ya bana nde eza te mais nayebi ke papa gaston azalaki na bana ebele chaque fois na baanniversaire ya liwa ya papa na bango bayaka tomona na bango mais tokoka kokonte te. À part collège baza mpe na bisika oyo batonga to batika ye moko d'abord papa à part collège atika nini to mpe bana bazocontinue toujours na mosala papa na bango to ndeni À part collège na résidence na bango familiale nde etikala bongo babakisa so eloko te babakisa so eloko te baza mpe na mapango na ndenge basie kuna mais etongama te etikala bongo preuve ane kutu ye moko ya jeune kaka na pemi na concession ya pardon ya nini ya résidence ya papa na bango nsima wana nyonso espace wana ezala ya nsima ezalaka ya monsieur diomi ti lelo nde batonga yango te je souviens ke ere autaka prison ere abimaka ayaka kotala biso awa alobi na minute oyo nazongi na mboka espace oyo nayovanda ndako ya papa na nga te mais espace oyo eza na nsima oyo lokola eza ya nga nazobanda misala ti lelo mpe na nde mpe kaka faci asisa manda ve ayaka te nayebaka te ve akangela bato kanda nini yango ya mabe. pourquoi batonga yango te eza kaka koza négligence to ndeni oui à cause ya négligence nayebi te bafe babula so bazongi na miso retour na famille nyonso baolia ete biso tobetaka tobetaka cha tolo kaka ke lula ese bimisa cha diomi mais eza fierté na biso te mais soki biso tobetela tolo yo beta biso kara omona te kaka ke ata yo moko travaille na bakoko na mai oyo batumba yo po pouvoir na ewuta na mai batumba yo sokona bakoko na mai baosilika mso owela pouvoir boye moni mso esimba te basi kaka ke retour à l'authenticité donc tozonga lufutuka lopambo lufilela tozonga mpenza na source to revoir na source. oui eza vraiment bongo est ce que ana collège balandela yango mpe bon rapport évolution loba kaka bafondation to badomo ya ONG kaka moto ekoma koya ekoma koya omona biso ONG moko boye toyopesa baordinateur neti na lycée dernièrement namonaki tozalaki na monsieur diomi didoni lidovic monsieur diomi lidovic oyo atravaille na fondation mama denis niakero ye nde moto namonaki ayaki na fondation ayaki opesa badon kuna na kati ya lycée lwila ye aza lokola neveu ya monsieur eugène aza koko ya monsieur gaston diomi lidovic ye nde moto ayaka ye mona bafondation ayaki mpe kopesa ye moko mpe awa neti bomona babatiment mosusu boye eza wana bato bauti kotonga yango eza
ezalaki bato ya fondation kaka baosaka dorme neti baekole oyo ebebi baréhabilitant batiaka mpona ekole humanité oyo bomona kuna eza non baza na couleur te wana nde bauti otonga mpona bana primaire eza ni bachef na biso ya mboka oyo eza kaka bafondation na ba ONG ya oui moyo nde okimaka yango wana ONG epesi don yango moni babakisi babatima wana eza te oyo te politicien na biso moko totinda boye rien ye te. Est-ce que toilette ils ont été moins bien? batoilette yo biso dans la mboka ya trop kaka coup direct trop coup direct batoilette ya dal excusez ezala mpenza te na baekole mpe ezala nango bien le problème sikoyo esengaka kaka batonga yango nanu effectif eza mokie ya batoilette mais baélève baza ebele bokotonga 2 toilettes ou 3 toilettes mais excuse baélève baza ebele bon suivi nango mpe soki ya soin mpenza eza mpenza bien te ya toilette kaka trop manque ezalaka coup direct sans dalle. Oh là 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 là, en tout cas, dommage. Alors, frais scolaires, ils ont des... awa frais scolaire kaka neti nalobi kaka ntina lycée nde ezali lokwa ekota déjà na école conventionnée catholique gratuité eza kaka na primaire bana na primaire mpenza gratuité calme baza nango mpe bien formé mpo eza déjà basango mpe soki basango azali seke formation ezalaka c'est bon gratuité calme mais secondaire nde humanité kuna nde kaka eza makambo nde ya mbongo mais nous au village bon baexagéra te mpenza na frais scolaire bon ezalaka kaka ke oui o mapara ma akofuta mama fo tozala ma franchement parla mais ezala te kaka ke fo $100 non ya mosu mpe mwana kofuta mpe ane mobima mpe ya mosu 150 000 francs na humanité ou secondaire Yeah, ils ont bien organisé. oui bien organisé il y a des profs visiteurs oyo bawita bayaka bayaka ya mosu bautiki santu ya mosu bana moko ya 5e biochimie bacomprendre bien te baprof yango baza limité esengaki kaka bawita ya mosu ekole moko ya kisantu soit kasangulu baya forme bana bana 5e 6e oyo baza che bapréfinaliste ou bafinaliste Bafoot a bon peu bien. bafutaka bango bien enseignant déjà aza payé déjà par l'état prof visiteur fo oyokana déjà bien ke nga ntina ndoya bongo na baséance na nga na ozala payé boye to na semaine na ozala payé boye. Pourquoi il y a des difficultés au bas dans comme élève? Difficulté oyo bana bakutana nango bon biso na bamboka awa oui omoni ya moko nde bazwaka cour boye ele opesala mwa mabe travail manuel ya mosu kojuge bana bokobuka koni mpo ya mosu ayaki église te tanto ya mosu alobeli lingala langue maternelle bon tinda bango mosu na forêt bakobuka koni bestique bon bakuta mpe na difficulté moko akozwa mpe blessure bakuta mpe na serpent apike ye donc badifficulté moko ya bongo soit ya mosu kaka ke enseignant moko boye mpe kaka ke ayesa mwana tokende bilanga nyonso to ezala déjà mabe tomona yango mais etanke toya na village tomona makambo mosu neti kaka hasard ok eza badifficulté bana mpe bayaka boye kaka ke obeli ndeni otindaki na bilanga enseignant donc tout ça ezalaka bien te oyo baenseignant basalaka envers bana. Insécurité vraiment côté par rapport à secteur. te insécurité mpenza côté par rapport à secteur mpenza ezalaka te ekomaka insécurité nde kaka courant eza te molili place moto abatami nete obule kaka ke moto abatami soit moto akobatama mpe place wana mpo eza molili mboka eza na courant te apart ça insécurité nde ntele kaka ya kivoitisme ya kuluna eza mwa mpasi loba génération ezoya mpo ani misala eza te moto asala te kasi alota mpe mama abulele ti shero ndenge abonso asisi kaka émission na bofana bende kaka linete oyo kaka nakende nango na otekango lokola aza sans cope yango boule neti nde kaka bongo me soki deja azobose nde na baya na ngai na babose mesi azala chana libende na ye envie siko mpo ani kaka ke atika ozwa linete non mais oyo aluka te aota kaka ese ofana zwele kaka micro wana nazwila yango mbongo seke insécurité ekota par rapport a bo mpo moto akomi olota cha motema mabe ere oza nango te omoi te oplike mabe mamo ezani kuluna oui merci pour na courant et solution ni vraiment besoin katniska bon solution tobiso komona lula tokomona ozelaka nzambe mpo baya j'espère que ya tonosala tozali kota lycée lui là omona groupe ya bapapa bande kokita bato nini susu oyo tolobi makambo yango tolembi mais baprochain biso te bayoka edeni biso oza nango makambo etali courant toyoselanga mpa nzambe nde nalobaki toyoselaka nzambe mpo badepute bakonzi baya mpenza awa mpo lwila toyebisi biso bovote nga na osalela bino mponki nga toba te oyo te banzela te toyaka posa ya courant mboka eza monene
mboka eza vaste. J'espère bino momende totamboli penza deke bouteki ngakati nyonso ezaka lwila eza village te bimi boye soki oyebisa so mboka ekoma électrifié omonte kaka cité efungwama bato baya kosinvertir na mboka oyo tozwa bachambre froide to baekole ekobakisama bauniversité ekoya donc mama courant moto komo otaka nzambe moya po tosola tout l'honorable honorable Jean-Claude Vwemba ti agangaka bongo nayebi kaka kotala nga ngam na aloba ti agangaka bongo aza moto awa mpo honorable Jean-Claude Vwemba bavote ako bazonga su na poste oyo aza ayaka awa tovandaka na ye apangi biso topesi ye pouvoir mais akendaka ayaka te dernièrement auti okoma auti kozala président assemblée provinciale na minti oyo nayebi balongolaki azosala te auti kozala président assemblée provinciale mais ata visite awa mai oyo ata ya forage asali yango te alandanga mpenza atikoli osala yango te soki toyebi te na tuni honorable mutuna soki 5 ans yango oyebisa biso suu nini donc makambo ya courant na lula awa tokomozela kaka nzambe soit ye mo chef de l'état Fatif Bertrand Tshisekedi ya mama Denis alandelaka makambo yango mpona secteur ya lula mpo batindela biso transfo courant lula oyo batinda transfo na ya Sonabata mais leka biso kaka awa poani tozalaki na balobeli te mais biso lebi toza na balobeli eleka biso awa transfo lwila mais secteur courant oyo ezopela na kati ya Kasangulu oyo epela boye euta eza courant eza na secteur ya lwila na shiti ya Sanga toza kaka pembeni na courant donc lwila eza na village moko boye Ntsanga eza na shiti mboka avoko so oleki mboka ya Ledia patron Ledia mpe aza mutu ya secteur oyo ya lwila na Sonabata okoti ayaka chaque fois okorendre hommage na tombe ya mama na bango awa tomona baséance wana nyonso baza baresortissant ya secteur ya lwila oyo eza na courant oyo ebima eza na shite awa benga shite ya Sanga courant na ekenda ti kine courant na ekenda madimba bapote suka biso quelque part mais lwila eyaka te raison pour laquelle olobi kaka ke ye moko ishala ye moto azwa kaka compromis ne ya suka Oui, merci beaucoup. Mot de la fin nani okotika bandeko bazolanda mwa libanga pe ezala kaka so pe mabanga ezali kokolansa yango na musika à vous. Merci d'abord, merci Nabino, namoni Yabiso TV, Yabiso Podcast TV. Yabiso Podcast TV. Podcast TV. Ah, Yabiso Podcast TV. Ah oui. La sepene bandeko penza ya Yabiso Podcast TV. Bokolonga penza musika ya Kinshasa boye penza bo découvrir la vérité penza o caché o eza na kati ya secteur ya lui la po bayaka te pe baya basala ngo bien te eleka pete c'est que quoi tout moni bino donc eloko ka ne mère alobaki to bato no zélande eza bino na sepeli makasi na émission oyo na biki bato batala ngo so moni ki na lobi mabe na retirer so na lobi bien ça va nzambe merci ya na pesi mbote na famille na nga nyonso famille miesi na pesi mbote pa papa na ngai place azali na Londres Dédé miesi na pesi mbote pa petit sœur na ngai Plamedi miesi bana na nga nyonso Jansiana Maasefo na petit Jansi ya na bossa été entourage na zala na bango DJ Arabe Noir vainqueur masalanga Sarbati les diables mon pote chauffeur patron Messi et pas Messi balela ya linga basi sango bongo Bonaparte Makodo aussi Juan Solokoto Dragman chauffeur confiance ya boss Messi donc koko bar na nga mère doublé mbote bel pas ozali ba bon guérison chef à cité oyo chef Gary ya yo yango wana check tous les coutumiers yeah. Oui, merci beaucoup kaka toujours na système na biso toza nango hein sur découverte balobi toza ka toujours na découverte tozo découvrir voilà vraiment tozali bongo wapi na quartier babengi Lwila ici ko epesameli biso na secteur Diomi et vraiment tozaka toujours dans continuité na biso tozo continuer paix à son âme papa Diomi ya yango na bana na epe na salut bino na musika là on continue toujours on se retrouve juste après les images. Oui, voilà, on a vraiment tozali awa na marché lui là, tozali na marché lui là et to poussana kaka, tozo continuer toujours kotuna ba vie ya moko pe na sima mususu et ba vivre ndenge nini social na bango awa na lui là ezala ndenge nini. Là tozo poussana kaka, tozo continuer toujours kaka na continuité na biso toza na yango mai na bango ezala ndenge ni courant et etc. Donc tozara wana pona ko tuna mwa mituna na ba bitan tout ya awa na lui là et selon ba envie na bango et voilà wana pena tozo poussa na kaka na continuité na biso
Boss Live, Ronnie Malundama, ainsi que Dukung Malundama. Bah, boss, moi je vous love, il y a des gars. Hein? Et si vous avez beaucoup mais on wende na bino. Tout ça na kaka. Je continue toujours à appeler les ma belé. Il y a lui là, les alliés marché lui là. On appelle ça au Poussani, au Kakawana donc. Il y a biso podcast, il y a biso podcast. Puis voilà, tout le monde maman na biso wa to Poussani. Mbote maman. Comment on maman? Comment on a ma bébé? Oui ma bibi, mais quand côté c'est biso social na bino na lui les andeni. Hein? Social na bino na lui là les andeni. Oteka tout consort là, social vente na yo. Et kendeni. Quand malembe ka. Malembe ça veut dire difficulté no kuta nango na vente na yo. Côté ka bien pena exact, to te ka malembe. Pourquoi côté ka bien te? Ka eza makamanzami, côté ka eza makamanzami. Donc depuis tant na noté que tete. Na tekite. Na noté kité. Pona ni? Eza makamanzami ba client. Donc ozozela nzamba tinda ba client. Ngana assurer ba client ba oya. Ba client bazoya. Alors moi ina bino a ezande na courant. Biso tozaka na problème à courant. Courant pe tozaka na courant te, mai pe passe, tozomona na passe pona mai. Likam tozaka na ngo passe. Mais mo ça rendeni par rapport à ba condition passe boy. Passe ka donc. Wetizaka nini? Tomelaka ba mai ya source, okendaka kotoka ba mai na source. Source on pe musika talaka. Wetizani comme un de parfois que début de la lumière, dans mon bébé. Bino kam bogoye ba mama e tozosenga pa na bino boyande bosunga biso ya mibale lisusu na boko la bana na souffrance donc totangisa bana na passe kotangisa bana parfois école malongeza te tondenge nini social les apasi tondenge social les passe. Oui merci maman malobani okotika na population na musika to pe na chef de l'état olobi malobani okotika na chef de l'état azolanda na musika nazaka na posa lisungi naza na posa bosunga ngai comme na ngama bébé na tekaka a. Oui merci maman au revoir. On a toujours na continuité na biso tozana yango. Oui na marché lui là tozaka toujours na continuité na biso. Oui on a kotuna pena selo ba vie moko pe na sima mosusu social na bango ezandenge nini awa na mabele lui là. Mbote yaya Mbote. Kombo nani? Kombo na nomi. Oui ma nomi atomoni awa meseno yango yo. Oui maman pour que okene osomba biloko oyo salaka na ndeni. Nakita na gare. Okita na kaizap. Na gare boy na train. Moyen de transport ni utilisera. Exact. Moyen de transport ni okoko utiliser pour osomba biloko. Mbongo na tokenaka makolo. Makolo. Pona ni mitu kezati. Mitu transport exact. Transport ezati. Ba difficulté nous avons na commerce. Ezaka ebele. Ndeti akutu ko lo ko tintikini nini okuta ko des difficultés na commerce na yo est-ce que zoteka malamu to zoteka malamu te ko teka malamu ezate pona nini ba client bazate eza par rapport à mbongo finance eza pasi to ndeni social mbongo ezate. Oui, merci beaucoup. Au revoir, Ndeko. On a pensé que toujours na continuité na biso. Tous appelés na marché lui là. Tout le monde peut bandeko na biso to Poussani. Mbote yaya. Kombo nani? Kombo na Cadet. Oui, maman to moni ozo sa nini awa. Ozo nika nguba. Et c'est un client? C'est un client. Ah na moni penza pa na ba client ça va? Bazo yaka moi mke. Pourquoi mke? Mbongo ne zate baba ko yandenge. Eza moko ba difficulté ozo kuta nango papa social. Ezali bele makasi ezali. Ata mi balé ata mi ça tout ça dépend. Nakolo bakunde tini. Côté kana est-ce que zo te kana bien ou tendeli? Côté ka eza mabe ba client bazo yate batunoso bazo déclarer mbongo ezate ba mpiaka do wenze bazo kota te moya roya ezate. Awa to na bino za combien? Eza suki 20 000 combien? Nathalie on était donc ça a dépassé 20 quelques mille. Donc disons 25. Ça n'est bon. Oui même courant wa ndeni na mai. Courant ezate mai pe passe mai koto lo kenda ka soto ke kuna mai bimaka mukie to za posa ta ba forage pa ma ba ko tshela biso to sepela makasi. Par rapport à l'état le barani.
leta ngo tolobi bazozesa biso kaka suite ya malamu ezoyebana te donc bazozesa biso kaka koteka bolamukaka erne mpona koya marché awa 4 5 heures tozoya koteka alors barisque ya insécurité eza te koto donc sécurité eza te ntango mosuku mona soki obimi mpo babesu bazoyi bato na batelefone bambongo bazobotola do tozoniokama mpena makasi osala ndenge kolamuka 4 wana mosusu tozolama na batorche tozoprépare ta mosusu tozobongisa bisika totekelaka yango tolamaka baare wana tozobongisa ozobima oko esomba eza kaka bongo osomba biloko apepre wapi musika bambuba bakasangulu basona bata kisantu musika kaka moyen de transport na bino eza ndeni koto donc moyen de transport eza très difficile le mot de la fin nokotika na chef de l'état bon tosepeli kaka oyo nyonso bino botuni biso soki par exemple oyo nyonso botuni biso baposa na biso ezali soki baye kosala biso oyo nyonso toza nango posa bacourant mai tokosepela nango makasi mpena tokosepela nango makasi envoie ya merci wana mpenza topusani tomoni mpe mama na biso awa topusani mbote mama mbote yaya nkombo nani mama mama Agnès mama meke kotesa biso soso na bino eza ndeni koto ya biso soso na bino awa na lule eza ndeni biso mpenza mpasi ezaka ya transport surtout baremorke ezosala embouteillage makasi na péage moye mituka eleka eza te moye camion ya mike eleka eza te na bamoto bozwile biso ya solution ya bamituka minene ya oyo bamituka oyo ya volvo eza pese mpasi na péage bolukila yango nzela nango mpo na biso tozomona mpasi mituka mike moye eleka eza te yango eza moko badifficulté par rapport à social koteka na yo tukosola yo ozoteka ndeni koteka na nga ezoleka nango mwa malamu mais bon comme tel na maboko ya bato eza te mpo na rentrée scolaire tala kaka rentrée scolaire bon na maboko ya bato eza te toyebi kaka te tozoteka kaka moke tozoteka na biso kaka toujours na continuité na biso oyo toza na yango toza kaka toujours na continuité na biso tomoni mpe mama awa mbote mama nkombo nani mama kombo nanga mama matu oui mama matu meka kotesa biso vie sociale na bino awa na wendie ya lule eza ndenge nini vie sociale na biso awa na wendie eza tokomi kosanga biloko ebele koteka na biso ekomi ya pasi baclient vraiment baokota te en tout cas toza na pasi vraiment ya koteka to na bino ya dollar na momo eza combien awa to ya dollar eza na 243 yango wana tala dollar ndenge ezomata biloko mpe bazolanda kaka toujours na dollar kaka donc toza vraiment na pasi oui awa namoni fufu saki boteka pepe combien saki ya fufu tozosomba 85 000 sucrière okenda kosomba yango wapi tokenda kosomba na kimpesi olongwa a mosika ti kimpesi msu na mbanzango osala combien de temps par rapport ya kokende kozonga kokende na kozonga tosala mpe ata ba 3 heures du temps mpo tozonga koto alors moyen de transport etiza nini moyen de transport tofuta 5 000 francs tokendaka na kaka na mituka baremorke msu babisi tokei tozongi par rapport à vente na yo na ndenge ezalaka na lelo yo différence eza ya monene vraiment ya makasi ndeti koteka liboso ezalaki bien ntango ozoteka ozomona mbongo sikoyo vraiment soki ozoteka na bénéfice vraiment ekoma ya mokie ekoma vraiment ya mokie liboso kutu ezalaki mwa bien mais sikoyo vraiment bénéfice vraiment etikala ya malonga te alors awa na lula courant na mai eza nango ndeni eza bien to eza te batiela biso forage mais forage yango batiela biso mai ekoma kobima mpe na pasi soki moi eza te moye mai ebima eza te mosu mpe tosala yango na 2 jours mpe mai ebimi te alors leta eloba nini leta azoloba ne eloko te leta azolobela biso eloko moko te bandaka batiela biso forage wana donc esila nango balobaka na bango eloko te bana bazotanga bien bana bazotanga bien lokola minerval bazofuta lisusu te bana bazotanga na bango bien alors baeglise mpe ya bien koto eza baeglise ya bien ezali vraiment baeglise ya bien ezali bongo bahôpitau hôpitau mpe ya bien ezali marial ezali cinquantenaire ezali en tout cas hôpital eza vraiment ya bien mot de la fin nakotika na chef de l'état
Pardon? Mot de la fin de côté quand chef de l'État. Chef de l'État tosengi papa vraiment azala motema malamu asunga biso peuple vraiment ezolela donc tozolela epa na ye asunga biso akoki koya kotiela biso lisusu ata forage mosusu wana na lui là po esunga biso. Oui, merci maman. Au revoir. Merci. Oui, wana kaka. Toza toujours na continuité na biso. O toza na yango. Oui, topusani pembeni tomoni pe maman na biso wana. Et mbote maman. Mbote maman. Comment est maman? Comment na mbila, Pepe mbila. Mama Pepe tomoni awa uvandi awa uzoteka na moni eza madesu. Nateka madesu na ngaba. Mama madesu ki no somba ngwapi? Na matadi kimba na Kishasa. Oui, ndeza boke na ti Kishasa. Nakenda ka mama. Kolala olala kakuna kinda katoko zonga tondeni. AR. OK, il y a le retour. Oui. Ba difficulté no kutana na nzela. Neti mikolo pa moyen nzela pasi. Moyo leka izate ba camion izokangama. Difficulté kaka wana. Par rapport à social awezandeni. Awa penza biso pasi. Tozana pasi talana no wenze totekelaka wenze mabe makambo nyonso tu mabe moye kaka te. Courant ma eza nango bien. Tozaka na courant te. Courant eza te. Omona ke Kasangulu baza na courant baleki biso. Madimba eza na courant Kisantu eza na courant. Mais lui la courant eza te ma eza te. Chef de l'État le baranine. Chef de l'État biso mona kayeta. Soki ezali ke ayaka toko loba mais ayi moto ayaka te toko loba epa nani mama. Mot de la fin nokotika na bakonzi bazolonga musika. Mais ba mikonzi soki baye oya sika wana tokotala. Oya biso awa balobaka na bango te. Bavanda na bango ka. Etaki mama malobani okotika na douleur et okoli na yo mais ozosala ka effort parce que social les a pasi kokende kozonga banzela musika matadi kibala en tout cas ça penza pasi mama okoloba nini na leta azolanda mama na musika. Oh mama fona teka kaka. Po soki na teki te pasi. Totangisi bana fale bana basalaka te. Bana soki bazosala bakokipe ngai bien na kozala bien pona boti na tangisi. Mais sikoyo bana basalaka te ba chômeur. Ye moko mokonzi akanisa ata eloko moko atiela biso awa bana basalaka. Oui, merci beaucoup maman. Au revoir. Toujours population ezolela. Ezolela kaka balobi social eza pasi balobi social eza vraiment mobulu maman a déclaré tant que maman mukolo et quoi vanda mais azoluka kaka moyen kolesa mwana bana fufu ndezala kaka parce que social awa eza pasi population ezolela botala ka bino bozomona wenzango penza eza kitoko te wenzango penza eza bien te et puis nazomona yango mukie donc bazo débrouiller kaka pona kolesa bana ndenge ezala kaka on a penza tozaka toujours na continuité na biso toza na yango tozo koba kaka na continuité na biso au podcast et là la raté elle a bino toujours ba découverte de Kiti a vraiment na quartier lui là et vraiment toza vraiment na marché lui là. Oui voilà toza kaka na continuité na biso. On se retrouve jusqu'après les images. Oui, on a bien tout le monde payé à Pembenia ou à tout le monde tout n'a qu'un désert à Mbote papa. Mbote maman. Comment nani? Comment on a mis ce vainqueur? Tout le monde a invité aux vendeurs tout de. On a vendeur mais on a un euro. Oui, papa difficulté nous coûte comme social. Tous on a difficulté belé na lui là. Et belé. Biso ba jeune tozangi misala tozabe. On dit moi biso totanga ata ozomona ba ya tout bazar. Musala ezate to ko sala. Oui, ça que permettre biso zo ata mbongo ezata pa bilanga biso to kana musala bilanga. Et on a ba jeune ba tonda tona banganda eloko basala ezate to mela ba whisky kana ne ya revanche nango na suka ne to nga to yiba. Po ane ni misala ezate. Na bilanga ba difficulté beaucoup ta nango. Boto na ba difficulté belé nete ba macheti, ba pau. Biloko wane communion zo cher pona osomba ngeza mo passe. Et puis matière comme pena cher. Est-ce que bon non ça déjà? Non. Pourquoi? Pour to zana muto no cela muto no sango banane. Nana osalisa biso to na muto olobela biso ta. Le moyen de transport une bêtise on se boke bilan. Boto skinda na makolo soit na moto. Et on te paye biso boto ke bilan. Toi dollar est à combien? Toi dollar est à 25 000 francs. 10 dollars est à 25 000 francs. Oui, la vente na ni no coûte encore difficulté. Difficulté dans biloko belé poto so biloko mususu akuto bénéfice ezala na ngote.
Na sombi encore na tchango abona tchango ka poete ka bezala ka wana. Keza. Côté kakala na lelo une différence ezani. Ya makasi. Ya makasi. Par rapport à clientèle. Par rapport ya biloko to somba ya nenga kotekela. Ba auto mona ba avantage eza ekomi ya mukie. Ya ba 100 fois ya ba 200 fois to ko molandela ka mikie wa. Donc biloko eza plus cher. Eza cher makasi. Alors par rapport à transport moyen de transport ñu utiliser kango ko kende ko somba biloko pe ko somba. Na kenda air mo na moto. Air mo na so avec camion ngi permettre nga pona déplacement ke Kinshasa na kendo bien soit Kisanto. Tozongi mukie sima par rapport à bilanga bolam kaka air ni pona okedi bilanga. Ah to lamuka pena 4 heures mo na mba de jour lamuka ko za da na mbeto za su to za déjà ya lamuka 4 heures. A retour na yo kozonga air ni pona ko zo pe moi soin awa na kati na biloko ya koteka. Tozonga ka donc ça dépend ya temps na lingi mais la plupart tozonga pour na ozonga mo na yo ça ne peut musala ezate. Na avant na zamba la sele musala na 18h 20h na oya. La matina ngamboka. Oui, eza pe na ba avantage mo mukie. Avantage ni toza to permettre biso kata na wuti bilanga bona na boti na ngai na teki boti na ngai. Poso na teki boti bona bilanga bona ko zo mbongo te na ko sande musala. Siko na ndako na tiki nini eloko za donc fona kata boti. Autant que jeune ni impressionné pona okota musala bilanga. Kasi po musala ezate te mama. Musala ezate. Toza musala to ko sana mboka anete atala ilo ni to ko stata ba jeune. Musala ezate to sa musala ni. Toza pe na bato bazape ba ko tshepta to ilo mo musala a to ambi jeune baza belé a. Lelo komi nango moto eza moi camion eza mais biso na ngo ochela biso biloko na eza te nana ngo osombelo moto apeso eza ta donc ndeto mona ba ya misusu ba zo moto ba contrat ezo permettre ba jeune ba développer ba vivre bien na parler na moi si na mais biso eza la na ochela soki 1000 combien de dollars na ozula ngo wapi na makala na ozo 1000 wana journée 1000 wana na ozo ngo journée hein mais tozana ba honorable pe a ba lobela baza a o ba bota mpe na mboko mais ata moko to mona ka bango te tozonyoka mafort bajane mpena tokemba bulo eza te nga mpe nina adresse na bamessage moko bakonzi ya mboka oyo toyebi mpe na mboka oyo ya lwila oyo bazala awa oyo toyebi nana lance message pa papa dio mindongala père oyo eza mboka na yo nga nayebi yo mpena oza bongo père nga mwana kapi ndombeli oyebi nga tekola ya otorai camarade na yo père obimaki prison awa oyaki olakaki biso metili oyo toomona eloko te mais tokoka te biloko ebele mpo na kombo na yo tokoka te biloko ebele mpo na kombo na yo diomi so po bango nyonso bayebi awa mboka na yo mais biso mo yo awa toyebi tomona te eloko te tala bana otika bana mingi tani tokomi bulo eza te ya père oyo charge na yo mais nalobela mvwemba surtout ye ndenge aza wana papa wana mvwemba wana père papa nanga mvwemba avec respect que je vous dois papa vraiment nga 2006 nazalaka mwana moke otikanga mwana moke me nalanda yo to bana marche na bana pata masambu na se wana ti monima nga nazala mais père bana nakoli boya te eloko nomona na mona ngo te na mboka oyo ata na lui la ate eloko moko ata elembo no ya pambe tala ba campagne ngai bana me ata photo ne eza te oninga koya te mpona nini oninga koya te mpona ata photo no mo eza te mais biso mpe bana no toza tozelo mpo nga na kima no mbango na 2006 nga nazala eza te eloko eza te ata eloko eza te ate eloko eza te Mot de la fin de kotika na chef de l'état puis mo mabangaka ndenge ezala kwa. Merci chef de l'état son excellence Fati Beto to osepela na mosala oyo mboka na yo père tolingaka yo mpo oyo mboka na yo bon apesi mbote pa papa na nga Ndombele mwasi na nga Bernice camarade na nga Nzambe makodo se na masa na nga epa mpe bashi busquet na bosani ete merci. Oui, merci beaucoup à Papa Dio Mindongala, bana baleli, bazo zela kaka soutien na yo en tout cas yo sala moi bien mo boy kaka. Tala kande zalaka. Vraiment wana to komi na suka ya édition na biso ya mokolo ya lelo o to zalaki bongo na ki o ba bike mboka ya makambu kingakati mboka makambu ko bimala biso kingakati esiko penza to vandaki mokie awa na Lwila. To kota ki vraiment na mwa bisika pe le lenge collège to kota ki pena bisika na ndenge wana penza na ko bossa na te yango na koleka bongo te sans que na remercier ba boss ngai est-ce que boza na mikili ya poto boss Roni Live boss Yannick Malundama ainsi que Dukinga Malundama ba boss ngai na lela bino ya dega tala
Je vous love ya trop babos na ngai. Et na saluer maman Chancel Vie et longo bani na mosali ya nsambe ya makasi Prince Mitoko. Papa bienvenue balobi Bico Rouge yako ja toujours. Et na saluer mon papa chéri balobi Jounès Diego Kaou. Parisien moro ya solo a papa umela na ngwende na yo balobi Polo Yang Sae 40 papa ya yo yangwana balobi Christian Borel papa Oumela Lissousou et na saluer toute mon équipe technique na lelabino ya des gars pidon songumbi la taille acceptable entre m'a dit original et bongo wapi Josué Mbungu azaki na sima ya caméra et wana pendezela ki servante na bino Chada Diavita entre m'a dit moi si Nzambe et bongo wapi nalobi moko balobi mama Laura Chou hein mama Boboto mama tolela yo ya diga podcast TV balobi chaîne ezaka kamoko chaîne de la référence bobo sanate ko commenter bobo sanate ko liker et puis bobo sanate hein kota mo ba j'aime na bino et ça la ka bien nazalaki bongo wapi na ye moko balobi journaliste makasi o to tambola ki na ye bongo ami de souffrance na banzela ba mbonge en tout cas tozalaki na ye moko wata plus ndombele papa ya yo ngwana umela na ngwende na yo papa umela e bongo te soki Yesu Masia azongite tokokutana mbala ya sima bye bye. Malikolo na nyoso po mosika to uti nini te to moni na nyoso to sali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing ba we do a begin cause leki mingi ikolo na seko lekaba ute bande bisito benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki na kanisi bola muna yo elekela kangai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma koyemisa ngai liwaya sondi mapepo ngana zwa bomo ya sekwelekela kangai give to Caesar what belong to Caesar ya bisolo kumuto pesa na nkolo obimisa ngana mulili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makamu na koma komona kokamwa ebande dipesuka nyoso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyoso pona ntina nanga ya motuya yo pesa nga oferi Nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motima matoye yoki miso emoni minga kolobeza te otemeza temoi misale monani minga kolobeza te touti mosika esansal tokomi minga kolobeza te ya kolobeza te minga kolobeza te matoye yoki miso emoni minga kolobeza te otemeza temoi misale monani minga kolobeza te touti mosika esansal tokomi minga kolobeza te ya kolobeza te minga kolobeza te